là. En tout cas, Lukuta Mabe, Jibem Piana, Papa Chéri. En tout cas, merci. Et si Kassali, Kolo Asungaye, Kolo Batilaye. Oka Sangwe, oh Kokodio Kokufi, Kokodio Kabeli Boma, Naboyi Liwate. Puisque la éternalité, bisogno se toko kende. Anate chituka za kitoko belle femme, chituka lobakate belle femme kitoko beauté pétaille, belle femme, belle. Mesdames et messieurs, ça continue toujours tout ça à précisément dans Isangi. Depuis lors, on a accueilli la résidence de Papa. Donc, tout ça est là. On continue à commettre la vie. C'est la réalité. C'est la réalité. Monique, le long, ndenge we balobaka bakoma matanga batikala apa bakenya juste tikala pour biso ko matanga tikala oyo amona de monsieur ya baona kuma singa déjà ko kuma singa kisi mbote kisa mbote kisa mbote na internet nyonso bato bazela mbote na fanatique nyonso la tumba sima oba ibakiye basipena batimbo na ye oba iba fanatique na surtout mingi ya Brazzaville Papa Wali président Kimba na Brazzaville na Angola général Chris Mbunza donc bango nyonso ba fanatique nyonso bango. Voilà, au moni baloba toujours bandimaka ndimo profiter pas na bango. Bino bando ko mona ke bozala papa na bino azali musicien oui bande moni ezaki oleki na ba bar na ba fête ozoka banzembo papa. Mais au bande ko moni peut-être ningi batali banda ba mona raité. Et jour à matanga na un montali niveau ya honneur ba komela ki papa et ça qui moni. Oui bingai. Aí na souci mingi donc na souci na mo face. Le jour où tu vas encore na mutu na encore na moni bato bazobeta maboko oyo esalama bato batemi na balabala bazobeta maboko ntango tokoki kokunda ye bato baza kobeta maboko mandalala bazotia boye esalaki nge sembo epuis namonaki grandeur ya niveau na ye namonaki asalaki mosala ya malamu yango ezalaki na problème dans la vie fo kosala mosala moko ya bien koluka kotika image ya bien epai ya bato soki ozotika image moko ya malamu te mokolo kokufa baongage tali moko bien honneur moko ya monene epi bato babeti maboko en tout cas mandalala bati mandalala ezalaki kokodi oyo wana pe koko Voilà, mesdames et messieurs, omoni vraiment que yali alukuma tro yako apprenez que Kokodio, il a les larmes aux yeux, qu'il y a ah ouais, ça les montre ma passe. Mais ça montre le bateau de nous, c'est pas la même faveur. Ah, il y a pourquoi là. Mais c'est pas mouchoir, vous allez monter. Mesdames et messieurs, comprenez, dans un état de choc, à se rappeler dans ma souvenir et tout. Comprenez que Ada vraiment sous choc. Là, Coco, on s'est calmé mon pied. Voilà, mesdames et messieurs, comprenez que ça fait vraiment mal. Abanaï Binkoya Awa Koukoura, comment a essayé moi, choc et moi, na ici, à pleurer, mais comprenez. Il y a Coco, puis ça me botte dans ma ligne, c'est pour ça. Maman, tout ça, papa, biso nyonso togoleka ozala nani ezala kutu baroi bakendaka mpe ezala baempereur ezala nani président Mobutu akenda papa Kasavubu akenda premier ministre bato lokumu bapoliticien minene bakendaka eta bongo biso toza nini
biso tokendaka te na nzambe te akendaka biso ye nde kolobake oyo akozala boye oyo akozala boye okangisa ngoi kokodioko akufi kokodioko abeli liboma monde entier mokili mobimba ezala na Suisse ezala Japon nde naboyi liwa te puisque naza éternel te biso nyonso tokokende mais Dieu merci gloire à Dieu sans Dieu toza te mama sans Dieu toza te o basi na ngai te oyo vie oyo liedo oyo nde basi na ngai ye ayebi ke oyo azaki koya awa mingi na inga na shaba na ye kokodioko oyo ye nde azali kogere biso c'est vrai nakoloba mingi te trop parler pe tue okesaka kongo ozosala mosala omoni mama Annette moni kokodioko Dieu merci bato balie émission oyo basi kokodioko tisi koza maladi kaka François Baptiste na 5 pp azo comprendre mais siko kokodioko moi ni traité ba ne kokende na ndingo ba ndo kalibisho na ndingo zo kasiko evolution ekende te ekeseni eloko eza na ntango na yango ngai nde nazali komela masanga mabe nalobi te ke masanga ezali mabe me masanga ekokaki na degré oyo nazali kosula yango te sododo lotoko akene oyo ya malili tokotanga bakombo te oyo ozosala publicité toza kuna te est-il que tout excès nuit eloko nyonso mama soko olekisi kobebisa ata ti yango ngai kaka ti ya miliki ti ya mili bon ntango oleka diare oyeba te voilà moni mama kokodi obiloko alobi moni ke akombo reprendre bacapacité na ye mais kaka fois akote to basolo na ye awa surtout ye mingi awa inene papa Lutumba ideyaki déjà maintenant baconfinement oyo il fallait vraiment eloko monene esala na premier anniversaire na ye meme mozole nanu inaugure yango te basoki nayaki na yawa parce que c'est le fils mwana liboso ya papa Lutumba ye moto asala ntango kotuna moso makambo ndenge nini bazobongisa ndenge nini mpona na makambo ya papa Lutumba nsima. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Wakani na Imsaki Bino, tozana le fils aîné à papa Lutumba. Jean-Claude Lutumba. Jean-Claude Lutumba, Aza Awa, une année à papa Lutumba et est-ce que vous avez quand même ça la bande d'administration malgré un peu de l'état d'urgence et le cas n'est oui, ma campagne qui dit tout ça mais bon c'est bon moi il s'agit de pour ya meeting ya bakonzambo ezaki etika mais ti sikoyo tozozela soki makambo nyonso ekosi établir comme bien bandeko bazala na poto bakoya tosangana tokosala makambo bien mais eloko nazosenga kaka na gouvernement lopango oyo ezali mise ya papa Lutumba tolingi te ke biso bana tosampare nango te ye moko alobaki nazali ebembe ya leta tokosenga na leta ke vraiment ye nde adwa charge wana parce que mise ezalaka ya leta ezalaka ya biso te tiki leta charge wana lokola tondaki apesa biso chance ke oyo ekóma mise na ye moni eloko alobi yango oui non ya famille na ye moko ye moko anda kolobango en tout cas maa tokoki kokanga parce que azoke mosala vraiment ke abuli mabasa ye moni Jacques Tolo mona Jacques Tolo beyeyo vraiment ke Sandra Bumba le Bumba vraiment ke ya koko omoni ke zokote na ye parce que tozosala mwa te ya réalité amona komona alinyaka na tiaka bandeko na nga te kokodioko ayebaka mpe kokodioko sesala yembela yo tozala mawa non sa eloko bayeba yo fo lokolo mama yaka kotoyo biso baartiste bwakela amaule mamba
amba nalela soso tijela amba nalela kokodioko ba musicien nini o ba ndeko super comédien en tout cas mabe Jibem Piana papa chéri en tout cas merci et sika sali kolo asungaye kolo batelaye pauvre papa wemba wa utokende alaka mabe po ya saka ndeko ya inga mutetela ngana inga tozali kokende kuna pas oh Luambo, papa Luambo. Voilà, au comprendre. Luambo, la moine. Baza est belle. Maman est belle, va merci. Vraiment, nous allons continuer, nous continuer. Nous allons papa Kokodo, nous allons. Azongia Kokodo, moi je dois m'en aviser. Quel est la cima, la cima, patron. Je crois que au moni Jean-Claude Kutumba, je crois que ça est single. Il faut que tout soit ça nega mona kabiso ça fait plaisir mon so bana bakenda bakaya libela mais toi pour biso ko la famille hein maman na Rita Mizele en tout cas va merci vraiment les matemba dans le Japon il m'a que c'est ça que vous avez sous la sika fait papa de tout ba famille. Voilà, merci beaucoup l'état sain de la vie. Tosengi à l'état papa le baki po ezali misé na ye donc biso tokovanda hotel tika nazaka ngai mona zali donc fo nalongwa tobongisa yango tuna misé à l'état mais sinon bandeko po papa Lutumba bandeko bazolanda biso à travers le monde bazomayeba papa Lutumba botaka bino te toyaki 6 pas plus 6 za 6 ngai ya liboso ya mibale Marie-Paul ya misato Zizi Lutumba ya mine Laura Lutumba Sylvie Lutumba na Robert Lutumba bango nyonso bana kopesi bakoto ebele ngai naza deja na 4 mo uta sabali babali aboti bakokolo amonaka mpe bakokolo wana na poto bango nyonso baboti souvenir nini oza na kopena ya makasi soko ofandi kanifela eza ebele basouvenir eza ebele makambo eza mpe ebele donc na banzembo bino oyokaki ntango akufaki babi baministre balaka ndenge wana balakisi makasi parce que balobaka kaka soki oyo ayembaki na nzembo ntango akokufa esalamaka madilo ayembaki bokolelanga baleki papa bayembaki banzembo mosusu bali papa babi kaka ekobeta kaka ebetaki alors esali makambo ebele donc yango wana basouvenir eza ebele donc na banzembo nzembo ne touchama mingi ebanga Robert Lutumba betaka mingi guitare kitoko meka koyembela pardon viens Missy Via Missia. Via Missia. Oyo bozo mono komoni ça rien. Na kato a. Oyo bozo mono akolina sika moko oyo abayembaka na nzembo amisi na nzembo akitiko abayembaka amisi non, tous les noms n'engagent pas à le Lutumba, Missi, c'est que n'engagent quel ratif bon, merci na monsieur Naginamu parce que talaka pour na misu na ye ba souvenir ni bomba ki makasi ya nati costume natotala ngumu nini ototala ozolula oyo ozali
souvenir de plaisir. C'est qu'on a pas dit l'union sur eux, pas le combat. On a dit bon, ngai ntango vaye kokeli na ngai akutukwala oyibaki yango ayembaka yo longola pindona Pinzoli na miso, pinzoli na misi. Longola loboko na litama. Pasi ya moto. Ah, historique vraiment bon. L'ennemi numéro 1, l'ennemi. Il a profité. Bazokola nzela moko. Bakutama pe bakita ba même date anniversaire. nazali na botama le 18 mars. Ah, il est le mars. Arrivé pe mars. Le 19. Le 19. Ngai le 18 mars. Le 19. Ye le 19. Bon, c'est pas sûr que nous fêté d'ailleurs. Anniversaire dans notre pays. Quand on fêté. Nous fêtons nous allons bon. J'ai là l'objet de fêter ensemble. Parce que il est 38, il y a 30 et 48. C'est-à-dire en tout cas, Annette, aussi vraiment vrai, vraiment historique, vraiment l'ennemi de la pauvreté Makima Yoya, Oyoki, Bana, Arc, va soutenir Kokodioko, va soutenir Fondation de Tumba parce que à la fondation vraiment Nenga Kikiawa, Moibele, nous avons Sima pour continuer vraiment que nous avons appelé les verts. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Kandi bimo bomoni lelo pena tozaki na papa tsaka Kongo. Tosololi na ye mo makambo ya artiste en danger, toye tojipe Kokodioko bimo boyoki, toye pe ana résidence ya papa Lutumba awa na Isangi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Grand merci à Maïli du boss Kuchumangaya, grand merci à tonton Bandala invisible de la nation. Grand merci également à maman Adèle Akele, grand merci. À tonton Jeff Akele, grand merci à Steven Mbala, grand merci. Également à Madame du Cœur Ali Missou, Madame du Cœur Ali Missou, grand merci à toi. Et grand merci également à grand merci à tonton Wali dans Brazzaville. Papa Opimba. Voilà. Papa Opimba dans Brazzaville, merci Mingi, Bote Mingi. Papa Wali, Guy Mayolas, comment tu sais merci Mingi. Bana occupé Bazali Bazoya. Mais bon, tu sais mon beau pour la misère, tu vraiment tu sais Guy, la misère, c'est pour ça les sabiso. Tout ça la misère aux la propre à la quito pour tout passer que là-bas il y a voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous nos abonnés de Cléboa.com. Continuez à vous abonner, commenter, partager et surtout n'oubliez pas de liker toutes nos vidéos sur internet. Voilà, restez couchés sur Cléboa.com. Bye bye.